Yose Elombe, bima siko sa ki Elombe na yo. Vas-y encore belela pour na bambonga ba cotisation. Au belela cotisation à Liboso, les gens t'ont donné combien? Et les KPT, ça l'important, c'était parce que les gens n'avaient pas besoin. Yo l'école va pour na Diana. Diana avec sa famille. Yo kaka Sonia makambu mususu. Bellevue pas koka ki on le baleka. Aïe pas koka ki on le baleka. Mais pourquoi baleka qui te po yo zama ou Elisa? O Elisa va koleka pour na koyebisa batou. Oh Diana salina mwana na yo. Mais yo bosani combien de bana bateau yo linga gabi? Combien de bana bateau yo bimana bango? Na Luanda, na Afrique du Sud, awa na Kinshasa, na bamboka nyoso yo tamboli. Combien de mineurs yo bimana bango? Je vous dis et je répète pour l'amour de Dieu. Bino bat obolo baké Diana kufi na sida. Bino bosa baki ndumba bokufa na sida po bokomba koza suba star. Paralysie ya mbalaka to nzeba bokeleke directement na kofinga na mibali na bino moko bokomemanga nulle part. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Saratola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, nous sommes dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Voilà, bienvenue sur Saratola TV, chaîne Abino Actualité. Mbote, bonjour, bonsoir, ça dépend herbo, autant la vidéo na biso, ça dépend herbo, yambi biso, na téléphone na yo, na ordinateur na yo, na TV na yo. Merci na ba abonner sur Saratola TV pour la confiance et fidélité bo pesa biso na émission Abino Vérité présentée par Problème que nous na so ya ba mu que nous so. Autrement dit, aiglon de la presse congolaise. Merci à mon ami Amiral Nzoko par rapport à nous quoi. Ceux qui boyogi na tangi aiglon de la presse, eza grâce à Amiral Nzoko mutape sanga kumbo wana vraiment. Merci na bino nyonso, merci na ano beauté balobi ano beauté oya opesaka beauté ya mwasi quoi et loposo kitoko soki olingi ko mana loposo kitoko belela ano beauté okozala kitoko wapi bomona tentira masara, c'est-à-dire que soki bomoni yango bongo bopesa merci na ano beauté. Merci susu na tata po balobi la patronne balobi mutombongo aza camarade noté tombongo za camarade noté babi moto oyo afutaka ba mbongo bafutaka ba patron ya YouTube ya kabela ngo bato vraiment la patronne tata po bambote na yope. Merci encore une fois na mama wa bota Problème kendi pona ko botanga na tata nanga maria kota mabele vraiment. Lelo na émission na bino vérité nazali bongo na invité na ngai ya mikolo Liliane ya Gola o boyebi alobaka bien oma to sani anon analyse par rapport ya liwa ya Jan Makila o autikotika biso mokolo ya lobby na 17h mais programme ko liwa na ye ko panzana mingi na 20h mais Jan atikaki biso déjà na 17h bazali ko lukana no moyen akufite mais baye ko publier ngo na 20h de oba publier ki liwa ya ndeko na biso Jan Makila. Voilà les autres ozali bongo na Liliane to me ko sa na ye analyse par rapport ya makambo ngo
merci Sousouna la patronne maman Sarato là pour un espace. Merci Sousouna ingénieur 15 derrière la caméra. Ceux qui beaucoup mon image qui toko vous pouvez merci na ingénieur 15 Basele. Vraiment ceux qui ont même langage nangai font là plateau bandeko ba tozwa ndeko nangai Liliane Yagola. Bonjour. Bonjour pour le Mukendi. Moi, je suis là Mukendi. Bonne santé. D'accord. N'arrête pas matanga, mais ça va. Mais na mona na matanga te to na le banane. Pour bon mon na zaboya na uti ozel koza na morgue. Donc tu comprends ça, zoto ya ndeko na biso dia na morgue cinquantenaire, mais na moni présence na yote za pour. Vraiment, je crois que Nazaki wana depuis hier na ba 17h45. Si ba musu ba oya ba okamoyo yebinde ils étaient de passage. Comment on a liboso à Saint-Joseph batu batondi ebele nini yo muta théâtre akufi du fait que na yebaki déjà nani yo azaki kuna muta théâtre ezaki nani nanga vraiment thématé de plus ezaki bato église d'abord nde bayaki ezaki pe moi pasi koyoka ke bazo kangana no corps ba nyongo moko ezaki du côté hôpital il faut médecin docteur avec ta morgue moi ba makambo ezaki moi kili esengaki te côté le mais puis nazali déjà na kanda ya romona ke Diana par rapport à Bamambo Belé, tu es bien les cas qui déjà donc c'était pas important en téléma, na c'est là qui na les cas. Donc c'était ça. Relation aux alaki na Diana. Vraiment Diana na yebié quand je partais encore na jet set. Batawana babando ya mingi kosa banzonzing et pas major Zolo. Me déplace na yebi Diana et puis une fois en 2013 na otaki voyage na yaki c'est mon grand frère Maurice Chipamba je salue en passant na bon vent ba yaka kosenga pe pour tourner nzonding grand frère Rankuta Zarate na ndimi ba tourner na ndako bien Liliane on continue à théâtre ça théâtre habité zaka pour quelque temps bazo ça la moins nzonding et puis ba OK na bien OK na kanise bazo ça la ba séance kandé zaka donc c'est une fille qui parle pas trop pas si ya bana tiki pas si wana ndé nazango parce que je suis parent aussi pas si ya bana mais avant de tout commencer je dis d'abord bonjour na ba o nya surtout balinganga plus na ba o na pesa rapena ba o balinganga te bosala kena évoluer lisusu wa o linga ba to balinga ka yo na linga ba o te na linga ba moni tono tout qui sa ba mitema na vérité sauf ba on peut ba bato mabeto ya lokuta et senga bino bo changer na ta une émission na otako ba vérité moi ba ko finga na sepe na finga na bino makasi donc cette fois-ci boko bisa moi sou ko finga pour finga ma moi lemba et ko la sou et ko la sou moi mingi triple P ya kabeka bengele triple P ya kabeka bengele en direct de Paris motema Aurélie Bindila 1m75 babi Yannick Kongolo Reflex. Merci Liliane Yagola, merci Liliane Yagola vraiment to kota siko na mozindo ya analyse na biso un grand merci na Ozia Masamba le biso qui émission pour l'un côté d'ortement ya zalaka wana pour na sala commentaire na lilaka fort merci vraiment pour la confiance wana Liliane lilo liwa ya Diana koyoka bandeko na ye koyoka par rapport ya oele kinyoso wana Liliane Diana akufi lobi bakangi corps na ye ekobima wana te il fallait aller à la mort et Saint-Joseph cause nango mbongo ngo combien $600 mais toyebi ki ezana makambo o ya Gabi abelela asala mbelama bato basangisa bambongo ebima soki ba $6,000 ndenge toyoka $6,000 ou ba pesaka famille ya Diana Makila pour ba traiter nango Diana mais komona mbongo ngo ezate dan banyongo na hôpital en tant que mopanzi sango okosa analyse ni par rapport à makambo 6e Dino Junior Mwanza Motema Sylvie Chipamba moko atuna kinga lelo leki nanga bime eloko nini ezoleka kuna na Kinshasa bolanda attentivement bolanda qu'est-ce qui s'est passé comment ça a commencé et aujourd'hui nous sommes où na eloko oye komeli biso ya liwa parce que non to komi na finte na lina lo babona ba onyos tu bolanda na bonga mananu pour nous répondre na ngata yo bonga ma ça la bien fort na tika ka openza pour tout ninga so bien to komi anga. Naina loba d'abord boy. Merci d'abord à Gabriel. Oya Kendaki deuxième jour. Oyezaki que Diana akoyaki. Non, c'est pas premier jour. Non, c'est akoyaki ba kende l'hôpital deuxième jour ba Salimbela na Bellevue, Aïda na Gabriel. Bellevue était à côté. Bon là na bien ce qu'on a commis ko expliquer. Moi na batu ya Nzambe wana Bellevue, atelema mopandi.
aïda o abiso sexa abiso te même upandi ya gabi kaka yo oleka pona koloba ke Diana na kofandisa na kiti Diana mwana na ngai Diana yo zela na yebi pourquoi na pona zonga na question mais tu étais la première pour kendaki lisusu pona ko belela ke basa cotisation tu n'avais pas honte oza motema mabe je recule dans 8 mois eloko wana pour faire exemple na cotisation o ekendaki parce que qui ko sala mbela ya cotisation et puis après ça to yokaki on n'a pas vu parce que nga na tsala remission yebi ke na mona ki na yokaki on n'a pas vu on a juste écouté que mbongo bimaki il paraît $6,000 o esengaki ke ba longola e awa ba akende na bamboka libanda po nere katanaki suite ya ba maloba ya l'une de ses sœurs ou camarades ou à comment le quoi famille. Mais pourquoi vous êtes na sima ya maloba ya Gabi? Non, natiki no ya Gabi. Nazo tchana place ya mbongo. OK. Nanobi boye. Moko o aza muninga ou cousine ou membre de famille que je ne sais pas trop bien expliquer. O ya lobby na micro ou na ba caméra mususu to monipe. A lobby ke ezalaki jour ya anniversaire ya mwana na ye Diana ba Monica ka akwei kokweya ba komi na hôpital ya quartier non awa te bo meme na grand hôpital qui était Saint-Joseph kokoma na Saint-Joseph ba kotisi wapi babi nere katani alors mbela ya Gabriel ezalaki ke $10 $20 $30 boy je ne sais pas place on to chano kamwa motema malamu te kamwa te na che kamwa asali motema malamu parce que batu bazé belé bien pourquoi ça ni pourquoi liaka ofula moyo ka passe ezate donc non na motema malamu ya jour wana yaki na moté peut-être pas yaki ko chola ou peut-être yaki ko confirmer na ben en fan di ça yaki ko chola je suis en train de dire je suis clair pourquoi liaka ofula moyen oye bate ke pourquoi osoyo ezate ezate to la muka na tongo ndo comprendre pourquoi soit kinga mais rassure qui capacité ya Gabi avait promis à Diana ba vidéo wana za ba chaîne différent Diana yo na kokebisa yo ke ba passe à 9 mois okofanda okosala boye tu comprends peut-être qu'à équipe pour notre là moi na ngasko boye ya beli on ne sait pas yango na bi kama motema malamu wana oya yaki na ngwana ya muke wana abelela ki mbela que to tchaba 10 to tchaba 15 to tchaba boy mais je crois que le jour là ce qui le docteur a permis qui au moins peut-être que Belleville a côté en hôpital peut-être aide à Belleville à jour on est peut-être $100 parce que oui je la connais je na sola été mais je vois ses actes na baninga na yo bazo bala ba osa ba boto mo na ba don ya Belleville c'est-à-dire le jour là so ya kota ki esenga ki 10 ou 20 $30 40 Belleville alinga ki abimisango même si les gens disent aza hypocrite aza boye au moment muto abatami toyebi kati na été alors tolanda o apparence na ye ezopesa alors je veux dire pourquoi et comment qui que bakanga corps pour dans $600 est-ce que $6,000 wana ezaki lokuta tombela ya cotisation et pesa makite parce que to moni pe ba émission place ba mususu bazo confirmer que oui c'est vrai conduite siko ekomi ya bien suite à ba cotisation mbongo abimi na comment bazo lié chambre azolo bazo sala boazo sabo mais pourquoi faire que souba kanga corne yango na lobaka na bino bato théâtre bona kisana bolingo te tango okuta na bo seka mitema boyebani te bomilingi te bamilinga na te ndeni so bamilinga te banga ba cotiser belambongo wana non mais pourquoi bakani $6,000 Diana n'a pas fait un mois à l'hôpital non azokende un mois si je crois bien azokende akokisité pour ce totali ba semaine na ba jour au Gabriel aleka qui c'est pas un mois passé ça veut dire azana ba semaine o ezaki ke akota na ba un mois peut-être 3 à 4 semaines ba fin du mois il y a mois à côté à Koufi c'est ça mais est-ce que un mois équivalent il y a docteur il y a Saint-Joseph ba examen ba nyonso $6,000 a tout fini là-bas et puis ba yo comme asuna nyongwa $600 c'est bizarre ça veut dire
$6,000 ils ont quitté. Maintenant, $6,000 ils ont quitté. Est-ce que toi, attaqué un artiste comédien, soit toi, attaqué famille, soit tu m'as Congo qui monte. Non, ngana zo kende tout droit na koloba. Muto a Congo limbongo, to yebita za kinani. To yoka kimbela. Mais ko bimisa. Oui, to boite. Muto a qui pesa mbongo to yebite. Nani a pesa 10, nani a pesa ki 20, nani a pesa ki 30, to yebite. Nani pe yambaki yango na maboko. Pose peut-être membre de famille lo bake oui, ngana zo ki 6,000 wana na maboko, to célèbre ici là qui yango bakanga bembe po na 600. Le quoi tout monde était, c'était une fausse information. C'est-à-dire $6,000 ils ont quitté. Peut-être $10 na $5. Il y a bolingo, il y a bato théâtre bazaki nango, bakenda qui na bango moko sans que caméra ezala, sans que micro ezala pour nous soutenir. Mais je ne crois pas qu'ils aient $6,000 et que bakanga accord pour na $600. C'est impossible. Les familles à Janande qui dépassent bon côté mon et pesa maki nango. Ma rebeso tozolo baketo mona ki angote mais fausse information. Rumeur, moi je ne viens jamais na émission pendant le bar rumeur. Je confirme ou je dis non. Je démentis. C'est ça le problème. Impossible grave. Et puis ça m'a été $6,000. Ou après ça qui a bima de aloba. En tout cas, comédien ou ayebeka qui na pesa qui ata 1000. Hein? Pour na Diana, ngana ina mona tolo ba ke ngaye yo. Na pesa qui 1000 et comme ay 6,000 te paye que c'est 2,000. De moi seul na pesa qui 50, na pesa qui 100. Surtout cette totalisation on est comme à 6,000, je te dis que c'est faux. Ba pesa qui te balinga na so ba kuta ina problème. Mais tant moza ke mbongo ngo yango e bima pa batu mususu to yo pasteur wana pesi, patron wana pesa qui ngani wana pesa qui mais de soi-même il y a pas l'amour. Non, $6,000 et pesa makite, on n'a pas vu, on n'a pas entendu. Toyoka kuto chaque azui. Bongo 6,000, 2,000 coûte betamak. Bongo 6,000. Ezagité. Vraiment, il y a ça la place na bande qu'on a biso pour la repesa maman na somme na boye. On est juste pour la côté sa famille a na trouble non? Que bazoki mbongo bakoki ko ça ko edende on a bango te. Ngai, je ne pense pas voir la maman de Diana wana mama wana. Alali na pasi na se wana. Azaki na $6,000 na maboko, atiki mo ane na Saint-Joseph non. Je ne dis pas que Saint-Joseph est hôpitalité. Mais tant que comme il y a marambo ner et katani et c'est là qui va transfert, il y a ba place moussous. Avec $6,000 na maboko Diana déjà ngabi mamboka o. Mais tout le monde a déjà maman livre bazalaka na basunga bango maman Denise après ça ba carte. Je ne parle pas ni de maman livre. Je ne suis pas venu pour parler ni de maman livre ni de maman Denise. Na pesi bango bambote na bisika bazali. Ba carte wana to monde na matanga maman chako mutunyo sto boyaki. Et je ne suis pas sûr que Diana avait la carte. Je ne suis pas sûr. Parce que tout le monde a ba bazwaka ba carte, tout ça ba photo, tout le monde a ba vidéo. Je ne suis pas sûr que Diana a carte wana. Peut-être soit azwa ki yango ba kokai na nupeka koya, total évolution ngekende nini. Voilà. Oui. Liliane Yagola to simana likambo ya Gabi oyo na minute oyo nazoyeba te mère na biso na soki place azali vraiment est-ce que azo supporter comment na abongisi ndeko na ye o azaki ya musala moko likolo ya maba parole ya lobaki na media bato bakomi kozongisele yango bato bakomi loba soki lelo Diana kotima belo eza grâce ya Gabi. Vraiment, place on est là, il a chauffé siko. Voilà. Na bongami. Ya Gabi tumba lelo ngape na tumba yo. Oh, osa nini? Na tumba yo. Émission na yo zwango. Na tumba yo. Ya Gabi tumba. Ye tumba ba. Ngape sko lelo na tumba. Ozo tumbele pona nini parce que quand pa balobi ke nini ye muto. Te quand pa balobi te kiboye nanu. Ouais. Voilà. Ya Gabi, je dis et je confirme à tous les membres, Natabino Jiri, amis, connaissances, abonnés, il y a Nyon surtout au Boza ya Tumba. Na lobi na bino boy. Je suis invité de Saratola. Muto Yambinga moko ya chaîne ya Sarah. Polem Mukendi. Bon ya suka ba Mukendi. Je réponds maintenant pour dire ceci. Na bino nyonso bo landanga. Bino batu bo finga nga bo kubisa moko finga po lelo penza. Et ça plus chaude que l'autre fois. Na bandi Gabriel, non ben ya Gabité. Tu le mérites pas pour Zandoki. Gabriel, en Afrique du Sud, au tcha trouble pas battu. Au fanda na Weinberg, au tcha trouble pas battu. Au na quartier dit privé, au tcha trouble. Ba trouble on ya nini. Au bima na kata ndako na mobali au koti na kata chambre la na mobali au koti na kata chambre la na mobali au bundisa ba garçon ya battu. Na Weinberg, yo ya Gabi.
ozongi Kinshasa yo ndima ba nombre ya bakindumba na yo moko osala ba film prono yo moko ndima ngo obimana ba garçon ya batu ya mike en Afrique du Sud parce que moi je suis de là-bas yo moko ebi vi na yo oya telemela loba na ko fandiso na kiti nani oya aleka pe na chaîne alobi Gabriel yo bimana mobali na ngato bimana leki na ngato na mwana nga nani pourquoi yo swaka yo oleka tina TV oleka tina ba chaîne tu oleka wapi de dire que Diana na eko kebisa yo voilà et aujourd'hui ça tombe sur toi voilà partout monde entier ba olo bakeza yo Gabriel temo ke matangati okenda na hôpital pour dire que na limbisaka ye siko lelo na ye pour abeli to sungana et mon nous connaît vivant oui et mon nous to monaki mais vas-y maintenant deuil akufi kendo le la bokilo na yo aza bokilo na yo kendo le la Diana bino bato théâtre je respecte tout le monde de théâtre je vous aime beaucoup avec beaucoup de considération et beaucoup de respect que je vous dois vous et belé o bazé ya mabe bazé ko bebisa mukie o mbuma malamu un exemple de Gabriel olobaka e belé ozo battre les paroles s'envolent mais les écrits restent les écrits wano koma kité ce sont des archives ya ba émission au sala ba vidéo o etikali na mito abatu ba parole etikali na ba mémoire abatu regarde aujourd'hui tu es condamné à ça. Et bino o botikali na bomoi. Quand vous avez des conflits entre bino na bino, cherchez-vous dans la paix. Sorry, Gabriel esenga kite lokola Diana lingaki mwana na yo le kanaba émission o dénigrer Diana. Une émission moko esenga ki yo te, ni yo sala live moko esenga ki yo bongo te. Ozana ba gag osana Gabriel. Même si osana na été, ezana ba grand ou ba petite ou ba petit o ba sala ba gag na Gabriel o koka ki pe ko na Diana pardon na Diana Makila o koka ko kende ko luka bango ke bo pesa Diana conseil tala iloko azo sala boy o leka ki mbangu ko kendo sala ngo o leki su mbangu ke hôpital lelo akufi to za posa pe o leka mbangu o longola o tika na ba mémoire ya mutu ya batu leka loba yo leka kolobaka yo za tumba non leka o tumba pour moi kende ko la bokilo na yo aza bokilo na yo olobaki olimbisa ki déjà alors loko olimbisa ki il faut kende lela ye ya gabi mona ke batu balakisaka yo kaka musapi na ba place nyonso musapi ezalaka ya yo na ba matanga musapi ezalaka ya yo na ba fête musapi ezalaka ya yo olobaka otiaka batu musapi lelo moko akoya kufela tio. On ne confirme pas que c'est toi. On ne dit pas aussi que c'est toi. Mais quand tu as quand même zo place au fan zo batami au fait na katandako. Zala plus na internet. Au moins on a direct bazolo banini. Les gens t'accusent de quoi? Qu'est-ce que les gens parlent de toi? C'est parce qu'on dit comme mon ami Gabi. Zwa âge na yo. Excusez-moi, Anna Bimsa Bazoka pour le Bisanga Malembe. Vraiment, mon limbisanga de ce que je viens de faire. Et ça, pour le bien. Quand est-ce qu'on a monde wana, on va tout ça direct. Va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que les gens disent de toi. Yose Lombe. Bima si qu'on ça qui est Lombe d'ailleurs. Vas-y encore, belle là pour la bambon à la cotisation. Au belle la cotisation à Liboson, les gens t'ont donné combien? Et les KPT, ça l'important, c'était parce que les gens n'avaient pas besoin. Yo l'école va prendre à Diana. Diana avec sa famille. Yo kaka Sonia Makambu Mususu. Bellevue pas koka ki on le baleka. Aïna pas koka ki on le baleka. Mais pourquoi baleka qui te po yozama ou Elisa? O Elisa va koleka pour na koyebisa batu. O Diana salina mwana na yo. Mais yo bosani combien de bana bateau yo linga Gabi? Combien de bana bateau yo bimana bango? Na Luanda, na Afrique du Sud, awa na Kinshasa, na bamboka nyoso yo tamboli. Combien de mineurs yo bimana bango? Parce que bino comment le ba moi na mokia ko balola bien mukolo ase alembi. Yo bimana bango baza combien? Et quelle était le preuve? Pour dire que Diana sortait avec ton fils. Parce que tout le monde a ma preuve. Moutakalisation, Toyo Kata voice, Moroboe, Bolingo Boboe. Et puis je suis sûr que si toi tu avais de voice, on a côté Ango. Mais moi, on a ma photo dans le téléphone. Non, mais Fakala qui s'en va. Et là, que c'est la preuve.
neti nga na tikala oyoka te na yoka te na mona ka tangu ye aleki alobi peut-être que Diana était mariée je dis peut-être qu'Azaki n'a fiancé elle est parent de 2 enfants peut-être que papa bana wana bando soutenir Diana mais suite il y a makambo Gabriel Diana kota mai atika la suko yoka na te to mona ye na gag te to mona ye le côté suite à Gabriel siko lelo akufi je ne sais pas biso bapandisa ngo toza wapi totelema era otelema yango totika kotelema mpona babétise ya balokuta mobali na nga asaki boye mwasi na nga asaki boye totelema ntango makambo ya boye ezali tosala mosala to bato vérité eloko nini ebandaki na A tokomi na B se eza nini mpo lelo tokoma na Z nde mosala osala yango wana on veut pas avoir de vues on veut pas faire de base toza mposa tosala mosala mpo baoyo baza libanda bacomprendre qu'est-ce qui se passe ici. C'est ça. Voilà, merci Yagola. Dans ce monde, on a vraiment très licolo. Est-ce que ceux qui disent est-ce que c'est normal pour moi na za lokola mwana na ye parce que ata Gabi abimaka bana batu ndenge bozo ne batu bazo loba yango est-ce que asabi mena mwana ya moko na bango ya théâtre papa nanga ya Diana pe na ko confirmer te na mona te na monaka Gabriel aleki alobi na yebite ezaki vrai ou faux toko kuta no pe tokangi ba photo hein na pesi op biz cela ne dit pas ou confirme que ngana to komo bima okoki omoni ba photo mona no pa ebiso te eza yango te lokola Gabriel alinga ko lobebele aleki alobi ote mais pourquoi que c'est nga sous pardon ça ni ezaki jalousie toni non ye moko ayebi ku monter wa ngaka sala kita elle ya koyeba na ngana sa nini parce que ngai na tche aja mwana ngande Gabriel beke mwana yeza na 17 ans wana mineur na tche Diana pe à son âme et puis na ye olobate Diana na limbisio to komi baninga to zonga na nde to zaki est-ce que mwana na nga wana na bongisi to na bébisier pour moi je le vois directement que Gabriel bazali na ba conflit na bango mususu pet na Diana ezali na makambo bolingo te ozo comprendre po ezali na ba voice auto yoki o Diana nda koma ke so na papa bana na ye mobali nyonso to akoyoka ke baleka baloba pona mwasi na obongo mobali mota ko sepela parce que eza vie privée na ye o ezaki ma belle réputation basombaka te babota maranango une fois comme au beba donc tu es nami so batoza et l'autre côté je crois que ça après émission on a tikala sou comme on a Diana te eza na matanga ba comédien eza na ba fête ba comédien na tikala comme on a Diana te on dirait Diana azwaka décision attends ba po mingi ba kinaka na ngambu ya Gabi ba kondana ka yima kasi eza yango te mutu ba choc wana parce que quand on a témoignage à bande comme sous balobi Diana comment qu'il soit vandi azo rêver avandi bo atikali qui dit mais oui c'est normal il facile ça ba problème wana yango mutu memi yaki ko ezatanga mususu te po atanga yoyo baleki balobi na nga makambu oyo Gabriel alobaki concernant Diana naza mutu nazalaki na mobile na nga zo sunganga nazalaki na papa bana nga zo sungangai papa bana peut-être ka bloquer nga chérie moko peut-être que nga proposer nga moi proposer nga ezate po Gabriel atandai kindumba na ngai ozo comprendre réputation na ngai bebaki non tika là je réfléchis à Nzambe po ani na yaki na monde à théâtre so na zaki na nga na monde wana je salue le majeur Zolo oya mema Diana Makila na théâtre po batu ba mona ye vraiment Nzamba pambola yo komona susu lelo ozo senga oyo ka na famille ozwa matanga Diana na maboko na yo Nzamba pambolo majeur Zolo bolamu ezala ebakisama parce que comme monde n'a pas ba Diana ce n'est pas minimiser l'endroit mais matanga ekosimba te ke ezala wana eza trop mukie espace ezate donc des arapena ke média eye bato théâtre baye ekosimba te que to fanda wana donc je demande droit à la famille d'accepter cette proposition là ya mazero Zolo tous à la plus ekosimba so toza na kasavu wana na bosobolo ekozala bien vraiment Nzamba kote ya bino motema po ko bondima pasi Gabriel zwa ta charge ya bana na Diana tiki comme ça sombela bango ata lipa po pasi ya makambo yo loba na ye e ko mema muninga ti na liwa e ko mema ti akomo asala AVC e ko mema ti ner na ye katana bana na ye wana batiki lelo yo soki ozate bana no bakolela mama mwana na lela ki lobi na 18h azo lela zo ba mama il est 18h l'heure de prendre les médicaments maman il est 18h l'heure de prendre les médicaments motema pasi polin na longwaki na moni oyanga bana na moni bana na baba mike
peut-être que Zaki, comment on n'a pas Diana, baza ba bonate ba riche te. Mais peut-être Foufou ezomonana, ti ezomonana. Monsieur Zaki est fort à Diana pour maman wanalia. Monsieur Zaki est fort à Diana ba ne batanga. Oyebi ba papa ba kozala azosunga même maman pe azotikate asunga bana. Siko bana wana depuis Diana boti bango ba fana papa ba onte bazaraka na Diana. Lelo Diana wana azate. Voilà, yagola komona liwa ya Diana bande comme susu surtout ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso o baza libanda ya mboka surtout ba chroniqueuse ba ko salaka ba analyse ya mabe pona ko tanga bande comme susu ba kufa déjà que lelo soki Diana zo kota mabele ezali bongo za na maladie ya sida parce que abimai mobali moko na masirika ba confirmer que masirika so kota mabele abazaki na sida. Est-ce que bino ba panzi sango eza normal ce qui muto akufi bo bana ko sambisa ina ba niveau wana? Je vais d'abord dire c'est une fausse information d'abord pour le Cambo Etali Sida. Ma série ka botaki. Ma série ka tika mwana. Oui. Naebi bamibali moi 2 3 4 au ma série ka bimana bango. Donc so ezali Cambo Sida, tolinga tout le monde a déjà manifestation wana et pas bamibali wana. D'abord, ils a fausse information et puis Diana, Sida on a habité comment kata nera mutu. Vraiment. Sida peso mais m'a paralysé, je ne sais pas. Tokenda rota la visite d'hôpital, tout le monde a ba na sida, tout le monde a ba onde baza. Diana a belité. Diana lali na ses fièvres té. Diana sali diarrhée té. Diana rien du tout. Et puis c'est ça qui en hôpital est annoncé. Diana zaki na anniversaire ya mwana na ye. Na kati ya lopango na bango. C'était en famille, et zaki était que fête grande personne ba ou talibanda ba ya non. Ezaki en famille anniversaire ya mwana na ye ya liboso. Alors ba moni Diana akoyi. Ba zuye ba memie na clinique ya petite na quartier ndeza ka ke ba memana nous tant ba memi de docteur atali ezaka na bisote fo ba meme na Saint-Joseph. Na makoki o bazaki nango ba memela ki na lombango Saint-Joseph. Kokoma na Saint-Joseph sa scanner sa bonne ba moni ke musiner eza ya kokatana. Est-ce que sida ezokata nerf? Donc paralysie wana kokoya wana et zoaki mba moner et katiner. C'est que bandeko ba kopesa ba information na ozo monter ba ko sambusa. Non, je vous dis et je répète pour l'amour de Dieu. Bino bat obolo ba ke Diana akufi na sida. Bino bosa ba kindumba bokufa na sida po bokomba koza suba star. Diana akufi na sida te fausse information na bino nyoso bolanda biso libanda. Diana asali AVC wana ekatiye a eu problème na ba nerf moko ekatanaki. Je ne sais pas trop dire est-ce que ça qui opération pour ba tonga nerf wana ou quoi, je ne crois pas parce que akota ki koma babando zela zonga kozonga na ya komo le ba mwa mukie abimi na coma a chambre chose grave hier à 17h45 atikaki biso nzamba zui molimo na ye. Ils avaient donné, il a aussi pris. Fausse information na likambo o etali sida. Mutu nyoso ozaloza nani oya koleka o ngana kota l'émission alobi ke Diana aza na sida ou akufaki na sida na kosa le droit de réponse na ko etale kindumba na yo parce que bino bato bolo bato yebi ba kindumba o bo salaka baza ni ba artiste comédien mais baza ndi ba chroniqueuse na moni bango na landi ba émission Nathalie bino bato bo sali ba direct bino bato on peut bosali ba live oui totali ba live mususu to moni que ça correct o eza correct te to continuer kotala bino ba chronifuati o boluka buzz na esika ko luka buzz te moi Liliane Yagola je dis ceci oyo nyoso koleka pour dire fausse information sur Diana qui est décédée o tozo kana nous passe ya liwana ye o tozo nuka source ya place e uti comment na ba nende ba olela comment na maman na ye o alali na se mwana na ye peut-être quoi bande ko sombele lipa ko longwa directement bona maboko na ye maladie te le côté paralysie ya mbalaka to nzeba bokela ke directement na kofinga na mibali na bino moko boko memanga nulle part. Voilà. Merci Liliane Yagola pour tout qui nous déforme dans souka ya émission na biso. Lelo oyo Diana Kofi. Mais ils ont un prophète mon quoi les gars qui na ba émission, les gars qui voir même et pas na biso va ko lancer message qui ils ont liwa ou ils ont ngambo ya artiste et comédien oyo ba ko kufa batangami na 7 personnes. Pasteur de la fa alobaki yango
nani Mike la Duchesse pe na makambo ne alobaki atangaki kaka eloko moko oyo tozomona te marqué makambo nyonso to kolobaka oyo muto abomi oyo nani boye o maladi boye o boye. Est-ce que bande ko na biso ba artiste comédien bazo conscience na bango esala ki liwe koti na katement parce que kota là déjà na espace il y a 3 mois to perdre 4 personnes. Est-ce que ça peut ba makambo ya ba professionnel ça peut ya solo te boye. Ngai sona ina contribué dans la prophétie dans zonga d'abord je salue le pasteur de la foi Jean-Paul Mayata. Oui, Jean-Paul Mayata, pasteur il y a propriétaire de la foi. Je crois que dans matanga il y a Dadi, à ça qui appelle, il y a Batouba comédien, comédienne, kende, à ça la babata prière d'ensemble pour nani nika bango ça ba obato ça ba obato ça té. C'est-à-dire banda déjà kala ba ibisa bango de faire attention. Ba mi linga na raté entre bango na bango. Oazo boma auto yebete oazo linga auto yebete. Alors yango mo na ebisi bango que basa la sage. Prophète wana leka ki alobaki. Et ça li combien de temps? Diana lelo akufi. Et ça qui combien de temps? Mama Chakwa kufaki. Et ça qui combien de temps? Ba uto landa na kadi yomba kufaki. Et ça qui combien de temps comme on a Guimard. Et ça qui combien de temps moko lisusu to mona ki mama non mama Makila. Mama Via akufela ki pe tontine moko a théâtre quand à Saint-Joseph Angouana. Ça veut dire tango ba osa bino appel hein na basali ya nzambe o ba omona plus liwa côté na bino. Boto sa pe nanu avant pe ko ba bo balela kana le mona bino botali na lobaki nini na saki nini na muninga nini o siko fona sala neti ya gabi na zongi na tiki no makamba ba prophète tango lobaki tango pesa ki message que Diana siko tango senga ki pardon depuis jour senga ki pardon n'était pas heureuse hein azane sengoté hein à ça qui juste sourire mais à la qui ça qui au katia motema na été ils avaient peut-être qu'il y a repos la masali au cas sourire. Est-ce que aux autres qui sont sous ton koleka est-ce que pendant on a média non tout le monde ils avaient bakute na fête on dirait fête moko boye Diana pas zalaki na Diana c'était ça mais azaki elle était juste souriante mais na katia motema peut-être c'était pour faire l'hypocrisie devant les gens kaseki mais katia motema mezoka déjà et alors il fallait qu'ils sous temps il y a koleka pe sous que monde entier bino bolé na leka ki pona koloba na Diana alors cette fois-ci dans l'équipe on a koloba Diana limbisanga tu es ma sœur ezaki peut-être kandande lobisa kinga limbisa mpo lelo batanga batanga kombonete azata olekate mo le la Diana ezate alors na bino obotikali na bomoi boye ba boloba nini bosa nini ofandi na nani potonga nani est-ce que kokoma to kokoma te conseil on a koyi kopesa yango wana en tout cas lelo toza mukuse parce que tozo tambola pour nakoyeba ni photo pe sabino message mais pour aujourd'hui je crois que je dois m'arrêter là ya gola question moi yelinga sikoyo ba lobi soki ba artiste komene ba okufa belé to bandila kango kaka ya c'est parce que ba komi ba PD ba lesbienne par wana na olobango na lobi yango mingi Diana na ebité na yoka na mambo lesbienne te kasi mi pepe bandi ko ndezo sala non mu pepe on ko sala été makambo ezaka bilakeli ya maloba mabe oyo mama chef amona ki ke ifaki aloba ifaki aloba na muninga ke ko fandi solo fandi na kiti au préféré ko tsa na sa mabele nzambe miso batunyo surtout eza likolo na yo. Merci Yagola. Comment la présence ya Gabi na matanga izate et on a besoin confirmer bon. Non, ce n'est pas ça mais ya Gabi peut soit iba obeta. Oh. Ko yoka o batu babando lo ba lobby ya quartier wana. En tout cas ya Gabi na tue nga mama na ngai soki olingi okende kuna. Na yebite so il faut que nous avons combien de militaires o ba protéger yo. Le lela ya tana ndako. Pour à l'ensemble na yebite msou famille et kokyo yo kelo mawa ko sengaka pardon. Mais bana quartier nde bayoki déjà que ya Gabi fais gaffe mi batela yaya ke baba ndute komona na libanda. Merci Yagola vraiment pour le passage na yo par rapport à l'invitation à biso vraiment dernier message na yo zanini na ba dédicace na yo na bandiko nyo so bazolanda yo na pesi d'abord dernière parole na nga eza aimons-nous quand on est vivant. Tout ça na mabete, tout finga na raté. Ceux qui likambo eza oluki muninga olobi na yeke non maman, tala ou papa, osa kinga boye en tout cas na qui passe na motema par rapport à boye limbisana to limbisana. Ezate ke koleka yo komono na rosala yo, komono na rosala yo lobika na blague ya makila peut-être ka kufine normal mais parole yo lobaka esali ke ela musabato alobaka boye asala ka boye ozangi moyo ke ndolela muninga.
donc toi bakani tozo lo bana munoko nani ninde tozo sala. Vraiment, je dis un grand merci. Naba onyo surtout balinga ngai, naba o balinga ngate nga linga bino bingi, bo finga nga muke, bo finga nga su moi mingi, moi makasi, moi belé vraiment et ça la ke, na sa sou courage ya ko pesa sou bino sango pona koyoka toujours ni désolé ka. Je dis un grand merci à Sarah Tola qui m'invite toujours venir parler quand il s'agit de quelque chose de vrai. Na pesier merci beaucoup et à toi aussi pour le mukendi o Zarawana toujours pour no yambanga, si manabiso le caméraman, ingénieur Kez Basele, je te salue. Ce moment, il y a la filmera. Moi, Pembe, moi, Taché Zate, c'est grâce à lui. Je salue toute ma famille Chipamba. 6e dimanche, Junior Mwanzawa, Sarah Pena, que Liliane Yagola Lataba, Bampunda Libanda. Je te salue en direct de Canada. Motema Sylvie Chipamba, Maman Nabana. Je salue Triple P, Yakabe Kabenge, les Moté Morelli, président Binafilé. Woumela 1000 fois patron, 1000 fois Bayer, Bambote Belé, Boleki Belé, 1m80, Elpis, Napese Bambote Belé, Wana Ndeko Chéri, Mamoumoulou, ba hollandaise, moi si à mettre disque en train de l'Afrique du Sud, Virginie Mampiti, toute la famille Malobo, je vous aime beaucoup, bisous et au revoir. Jamais. Oh, maintenant si Nayote Natigeli aura jamais. Merci d'avoir abonné la vidéo sur Sarato la TV, Ezalaki Bongo, Liliane Yagola, Oyo Ezalaki na micro na biso ya Sarato la TV. Vraiment merci d'avoir abonné nyonso, merci pour la confiance et fidélité. Bozo mona comment nazali vraiment vraiment ya rolemba, nazaki na mort depuis 8 heures pour na ko lakisa bino comment ba image on est mambozo lika vraiment to longwe Saint-Joseph to kei 51 vraiment na minute to lo ba déjà Diane Makila azali bon na mort ya 50 marqué bande on a photo moko zo tambola banda lobby et bazolo ba Diane Makila ezayete o ba publiaki batumi bali ba ko tsebembe na nini na kati ya mort ezayete vraiment ebembe Diane Makila eza bien sécurisé pour na bazwa ngo vidéo te photo na boto ko tambusa yango boto ko tanga na ba statut na bino boto ko lobela yango vraiment to meri ko lobela yango na mort ke kuna mais to ko comprendre famille na bango lobi te vraiment tant que côté na mort que photo za la quitté caméra za la quitté vraiment botika biloko wana bande on a biso pe bosa na mort so que ça vraiment bino to boko sala wa wana botika merci na bino nyonso merci na tata po merci na à nos beautés merci sous na la patron na maman Sarato là merci na bande on nyonso bazaki grâce pe libaku ya na biso boza toujours branché na Sarato la TV bo s'abonner bo aimer bo partager n'oubliez pas 2 ans ya Sarato la TV et vous allez vraiment bien ceux qui peuvent partager ou contribuer cadeau na yo souhaiter biso message na yo et vous allez vraiment bien ba remarque na bino salanga bien ba commentaire na bino salanga vraiment kitoko beaucoup mais la biso ba numéro za na TV na bino non beaucoup mais la biso bo pesa biso ba remarque ceux qui za roloba bo loba vraiment et ko salanga yi vraiment bien to komi na sukati to loba susuni ngai na bino mon ani bongo mbala ya sima merci ingénieur 15 pour la image merci na Jonathan qui vous na 10 amis bal to bossa na tea programme il y a l'artiste Diego Milito par rapport à la répétition mercredi dimanche vraiment chez Major Zolozolo wana to ko sala toujours mosala ngai na bino to mon ani bongo mbala ya sima bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent